Premièrement, le gouverneur a un droit à marche ou parce que normalement, loi ou bien constitution a autorisé que la marche n'engue balingi, mais il faut informer puisque c'est l'autorité qui doit encadrer l'événement. Jantini Ngobila azali gouverneur oya ville Kinshasa. Oya zo kambabiso. Ce qui est à boy marche. Nazana likamomoko na ko approcher ete po yende gouverneur ya ville Kinshasa. Yende kolo Kinshasa. Ngobila boy marche le 30 juin. Aboya ngo na ndenge nini. Bango balobi biso tozali état de droit. Mais état de droit ngo ezala partout. Na makambo nyonso. Mbote na bande union sur club.com et vous avez des partout. En tout cas, vous avez belé pour l'Arabie sur club.com. Merci beaucoup. Na ba appui na bino na ba soutien na bino bosala rapport et surtout zala tous alelo. Merci aussi na patron la chaîne Oyo Munene club.com de la nation Tonton Bandaya, l'homme invisible le place Azali. Le loto na rubrique asika nengo to lamuki pe to yoki information, toujours information. Les bis to zatu to sur information to traitant et puis to pe Sabino suko ba image kitoko pour te bo sepela na auto pe Sabino na auto le blabla pla auto c'est la bino. Marche le 30 juin Oyo bato la muka ba comment qui lettre depuis le 26 juin et pas ya gouverneur de la ville Jantini Ngobila pour na ko senga ye to pour na ko informer que no baza la marche si le lot tout le monde a ba communiquer bimi que marche wana izali bongo annulé Jantini Ngobila à permettre yangote pour na nini a pesi moi argument ébélé par rapport à la date le 30 juin et puis il ne sera pas en mesure ya ko sécuriser marche wana pour na ye à moni que non le 30 juin za date moko marche ne ko salemati mais d'autres sources bazo affirmer que non vu arriver à Jean-Pierre Bemba nengi tout le monde qui m'a remis salama qui par rapport à la police bazala qui bongo frappé et puis la police ba qui bongo brutalisé ya ba mona qui non ali ozo qui m'a remis qui ndélé yango te ko sala qui non ba pesa ba sous ndingisa to permission ba sala bongo marche na ba le 30 juin au ba moni qui non ils a marche moko comme maman trouble les a et belé on les a bongo auto découvrir dans les coulisses mais la vérité comme ça au ba lozo le bela ils a par rapport au cas ya moi problème logistique mais biso to très simaté to tamusi micro na biso et pas baimboka ezala bato la muka ezala batu ya cash to ya wapi to pesi bango micro ba lobela biso ba pesi so ba impression na bango par rapport à annulation ya marche le 30 juin aux populations congolaises pe kinoise qui bango déterminé à répondre favorablement parce que non Martin Fayulu ozala Jean-Pierre Bemba ozala yemo boyeka ndenge sala ndenge sala vraiment elengi pe ku kitoko on a ba le belé mboka baza ko lela toujours ki nomboka ezala libéré en tout cas micro la biso to tambwisa ngo pa ba congolais nyonso to so ba impression na bango par rapport à annulation ya marche ba lobi nini Bapesi makanisi nini pe ba je projeter image nini restez branchés avec Marquis chercher d'image na sima caméra bolanda ba kilonde ba pesi la maloba pour na annulation à marche le 30 juin suivez ndeko mbote na yo Mbote papa journaliste ndeko kombo nani kombo nanga bazo benga na booster maison mère Boussa maison mère to moyenenge honorable Jantini Ngobila gouverneur Kinshasa a annulé bongo marche ya bandeko la muka le 30 juin a pesi ba raison mo ebele yo étant que congolais moi na mboka ou soutenir idée ya Jantini Ngobila to oza pour la muka Jantini Ngobila azali gouverneur oya ville Kinshasa oya zo kambabiso ce qui est à boy marche nazana likamomoko na ko approcher ete po yende gouverneur ya ville Kinshasa yende kolo Kinshasa biso tout oza simana ye yesoke aboyi to kondimela ekaka donc azana raison nga boyi marche papa yo ozara na Kinshasa makambo euti osalema na arrivage ya Mbemba yo ozalaki na Kinshasa to ozalaki na Kinshasa te papa yo kepo yamba soi-disant président na bino papa tozala mboka o ezali na mibeko matango ya Kabila bato basakana trop mais na mita o tozali na état de droit ya monsieur Fachi Etienne Tshisekedi Chilombo bango bazokende o bakeko zwa Jean-Pierre Mbemba azali mwana mboka o biso tout tokenda ko yamba ye tango uta prison akita na mboka o biso tout tokenda ko yamba Jean-Pierre Mbemba mais oya bango ayesiko tomoni neti moi flou tout le monde a clarté. Nandeni, avant arrivage nae, bazokana bazoloba oh biloko tu ya sot muto tokolongo la papa. Wana ezali lisusu kwa keir mutu ou bien bozo luka bo bando yiba biloko soki bozala banzala.
masa biso tout na Congo to na zala moto oyo asali azate tozo zela papa Etienne acha état de droit acha makambo tout toli atotonda papa baboyi marche pamba te bango bazande bamiyibi baye kobebisa biloko ya mboka soki oza posa na Tshisekedi okokende na Union africaine eza quelque part awa boke bolongole na ebonga na ya bokonzi mais batolo bakangi ya sote mouton bokokende longola ngo pona nini bokokende longola ngo pona nini. D'accord. Et la vérité des urnes comme il y a basote mouton. Les 30 fois ils marchent à vérité des urnes pour pas réclamer bâtir président Martin Fayulu qui beaucoup. Pas les 30 joueurs ezali mokolo to meditaka. O mundela pesa biso indépendance. Kobanda Kasavubu, Mobutu, Kabila mokolo, Kabila mwana. Tomona eloko moko te lelo tozana fachi batika ekimia to méditer mokolo le 30 juin balobi yeza 59e anniversaire baboy ko fêter ngo ba fêter ngo na 60e anniversaire ba célébrer ngo Congo mobimba batika ba aventure tozana mboka oyo ezali na état de droit batika ba aventure. Merci beaucoup papa mbote na yo mbote mon cher ami to yo pe oza robakisamo maloba pona ndenge gentili mbaka ngobila asali bongo anile bongo marche le 30 juin bandeko ya Lamuka yo monyo ndenge ni. Bon, de toutes les façons, moi je suis de cet avis puisque nous avons assisté un peu à des massacres, des menaces ici à Kinshasa. Et puis, normalement, le droit de marcher est constitutionnel. Si tu as marché, il faut marcher pacifiquement. Nous avons assisté à l'arrivée à Jean-Pierre Bemba autrefois. Il y a eu des incidences, il y a des policiers au bazar à l'hôpital, tout ça va blesser, tout ça. Alors pourquoi marcher, manifester un mécontentement avec brutalité? Yakobambaka baninga mabanga kosala ba trouble. Yango tezate pour peksa bango marche les 30, pour peksa bango marche les 30, au moins que non, mamba kabila comme ozonga susu. Non, intitulé à marche wana d'abord ezanini. Vérité des urnes non, bazala doit réclamer. Vérité des urnes étape pour essayer les cas Jean-Pierre Bemba ye mokole raya le bito changer le système ya combat. Tout ça susu aye pour stabiliser la démocratie na Congo. Abi makambo vérité des urnes étape pour essayer les dans un pays il n'y a jamais eu de président. Au cours constitutionnel a confirmé on a des présidents. Toi accorder mandat, toi accorder chance. Au salaire, il y a un paiement, il y a un travailleur, à 4 mois il y a prestation, il y a Félix. Il marche les 30 jours, les Zobangisa, président Félix T par hasard. Félix Saza, c'est un guerrier. À Tikala Obangelo Kwata Mokote. Binomo Boyebi il a assisté, donc il a contraint Kabila jusqu'à la preuve du contraire. Kabila est parti. Jamais Félix Akobanga marche à la Moka et ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, Batchango journée Moko à la télé 30 juin nous célébrons, nous fêtons l'indépendance de notre pays. Sur Binoler Bozo Senga ba accordé binobo manifester les 30 juin pour que ça le sous ba dégâts bobo ma ba policier ba tout ba ça la ba trouble. Non dans ces points là, Jantiningo Bilazan a moi raison pour Aboya Marchouane. Et puis ce qui est contenu à lettre adressée dans l'hôtel de ville. Comme gouverneur et la ville à Kinshasa, or que Ngobilaza gouverneur et la ville province à Kinshasa. Donc contenu il y a test il y a des lettres batindeliwana et ça la direction a bien été selon na biso na droit eza na ba orienter lettre wana bien été. Merci beaucoup Ndeko. OK, je vous en prie monsieur. Bonjour monsieur Ali. Oui, bonjour. Toyambio yo étant que Kinois, étant que Congolais, par rapport à marche à Lamuka, le to Lamuki, to Talaboye, gouverneur de la ville Gentili Mbaka Ngobila, décision que non marche à Lamuka le 30 juin eza lisusuté. Yo étant que Congolais, oyambi message wana ndenge nini parce que basaki ba lettre administrative normale et réponse na bango ba mona que non le gouverneur aboyi marche wana il y a le 30 juin. Premièrement, le gouverneur a un droit à marche parce que normalement loi ou bien constitution a autorisé que ça la marche ndenge balingi, mais il faut informer puisque c'est l'autorité qui doit encadrer l'événement. Il n'a pas le droit d'interdire la marche, d'autant plus que la constitution est en train de l'autoriser. Mais puisque ça a été interdit, alors moi je vais conseiller aux gens de Lamuka, à tous ceux qui veulent faire la marche, que puisque l'autorité s'est prononcée, ils devraient d'abord s'arranger avec l'autorité et puis on verra comment est-ce que dans les jours à venir ça va donner. Marche est toujours par rapport à la vérité des urnes, et ça les passés tôt, on peut toujours continuer à rêver ou bien à penser par rapport à la marche pour la vérité des urnes.
En ce qui concerne la vérité des urnes par rapport à la Mouka, bon, je suis dans l'idée de dire que le train de notre pays a déjà commencé à avancer. Je ne suis pas sûr qu'on reviendra encore sur ce sujet-là pour destituer le président qui est en place et mettre en place Louis Martin Fayoulou et les gens de la Mouka qui veulent cette histoire de vérité des urnes. Alors moi je ne suis pas pour ça, alors je conseillerais aux gens de la Mouka que essayer un peu de réorganiser projet na bango na ndenge ya avancement ya mboka pe na ndenge ya structure na bango où est la vérité des urnes. Pour moi c'est une bataille, c'est une peine perdue. Merci beaucoup. Ok, merci à vous. Mbote papa. Ah oui, Mbote ndeko. Papa, tomonio awa bolimisi pour la dérangement. Marche ya le 30 juin, tomoni boye gouverneur ya ville Gentil Ngobila asili kobo ya yango yo tant que congolais oyambia ndenge nini. Ah oui papa, Ngobila boy marche le 30 juin. Aboyango na ndenge nini. Bango balobi biso tozali état de droit. Mais état de droit ngo ezala partout. Na makambo nyonso. Ngobila yebi na peuple congolais oyo souffrir na mboko oyo. Ngai moko nde naza wa cantonné na kombola ka balabala. Na la kiso teni naza nango na saki awo. Oyebi so na sali combien de mois ya impayement? Naza parent. Na otangisa bana 8 mois ya impayement. Na futa makate. Ngobila siko alingi nini? Alingi changement tête. Biso to ko marcher. Tant que bato ala muka. Toza déterminé. Comme ça Ngobila abimisa bakoko na ye. Na ba ya oyo abomaki bapo kasi bango wana te bakoko na ye oyo ya kuna kote ya mai ndombe kuna o ba uti ko bomisa batu. Comme ça memi bango le susu awa. Ba bomisa le susu biso awa na kati ya capitale. Le 30 juin, tu remontes en Ngobila comme ça. Donc, Ngobila penza déterminé les 30 juin à terrain. Oui, tu as déterminé Ngobila, abimisa milangi, abimisa banzete nyonso, abimisa biloko nyonso, tout. Oye ko empêcher biso nanzela. Tu as déterminé. Donc vérité des urnes bino botika ngote. Totika ngo na ndenge nini? Vérité des urnes muto akotika ngo, ezolanda yango na zoyoka ngote. Ba 2-0 eza nini? Vérité des urnes tina suka. Merci beaucoup papa. Merci papa. Natondi. Papa Mbote na yo. Mbote. Papa ozole kanali msepso pona bo ko déranger yo. Le to la moki to moni décision ya gouverneur Gentil Ngobila boyi bongo marche ya la moka le 30 juin papa. Yo tangi congolais omoni ko boya na ndenge nini. Mbo ngai d'après ngai na moni pona ko boya marche ya la moka. Bon le 30 juillet eza fête moko to fête kalnet lipanda. O tolongaki na boumbo. Bon, gouverneur de la ville attaque mokonzi ya mboka. Soki ye amoni o bango bazala ki prévu que non bati a date wana oyo bango bamoni. Est-ce que eloko nga na kosenga puisque toza peuple congolais tozui président ya sika oyo alingi ko travailler na moto nyonso na mboka. Bana mboka ebele bazaki libanda. Gouvernement oyo eleki balobi gouvernement wana elingi ko apêcher bato ba mususu basala boye boye na boye mais président ya sika alobi na ko travailler na moto nyonso. Bon tellement que marche eye ko tomber na date ya le 30 juillet au bato basala ke indépendance. Eloko na kopesa na gouverneur na biso moi raison ezali boye biso ba congolais toyebi eloko babengi marche. Toyebi valeur ya marche te. Marche tango bozo marché troupe ya bato na kati ya nzela bakomona ke no bato bazo marché na objectif ya likambo moko. Mais lokola le 30 juillet eza mokolo ya lipanda oyo bato bafetaka bakanisi ndenge bazaki na boumbu ndenge bazwa lipanda wana bazala libre. Bon siko na liberté wana soki bamona attroupement na kati ya nzela eza neti baza na objectif ya likambo moko. Bon objectif ya likambo moko wana biso peuple eza lamuka dans l'ensemble nde bakotinda bato ke no botambola na nzela vérité des urnes boloba ekosala ekoperbiter l'ordre public puisque biso ba congolais oyo batozo senga vérité des urnes wana tango tokokende ekokoma ba tapage nocturne
ya kobeta biloko ya batu kobebisa biloko ya batu au lieu que ya komarche na ordre po bokende jusqu'à lié oyo balobaki keno to kutana obia to se limité wana ekokoma marche ezokende boye bato mosusu kupona ko éviter des ordres. Mais prochainement ngana kosenga na bato ya Lamuka ezala président ya sika ezala bato ya Lamuka ezala bato ya oyo baoti kotika kimokonzi biso tout toza ba congolais toza na kati ya mboka na biso topesa na mata bato oyo balingi kosala eloko na bango botika bango bo maintenir sécurité gouvernement place bati ya sécurité ezala batapage ya kobebisa biloko ya bato surtout ba mama oyo batekaka ba biloko ya mike mike okomona mama aza ko débrouiller toza na souffrance président ya sika alobi nini les peuples d'abord toza komona les peuples d'abord dango jusqu'à quel point bazozelisa biso gouvernement ezala tomoni premier ministre abimi gouvernement ebimina anu te ba ministre basali ba remise et reprise te tokoyeba quand tokobanda que non peuple babandi ko se retrouver mais chaque changement ya régime tomonaka mwa mouvement mwa 6 mois kilelo tozomona telo komo côté sikoyo bato bakokoza na kanda wana aye kokota na marche ya Lamuka akaye kosala désordre bato bakomi koloba kona pona kanda que non balaki biso bapesa biso même mbongo bapesi biso mbongo te sikoyo ekokoma ke Lamuka nde moto aye kosala désordre c'est yango nde toza kosenga na assemblée ya Lamuka ndenge bango bazali ba maintenir bayoka kaka total ndenge bango bakomema biso ata après fête baluka moye ya kosala marche ya vérité zezine wana eloko nga na sepeli yango wana. Merci beaucoup papa. Papa Mbote. Mbote. Papa tomonyo awa toyeba papa tomoni verdict koi gouverneur de la ville Chantini Barangobila alobi que non le 30 juin marche à Lamuka ezalité yo tant que congolais oyambi sangwana ndenge ni papa. Excusez je pardon. Lamuka à Lamuki. Soseleli à Lamuki. Il est debout. Iktofato à Lamuki. Je peux ajouter? Oui. Et là, qui est papa? Là, c'est boye. Ma vie, Mokango boye. Mokango boye. Tout kaba, banal qui va régner. Batele maka. Kwani, pour engager non te. De Lamuki. Donc c'est Lamuki, ils ont bangi ça. Ils ont bangi ça. Oui, ils ont bangi ça. Attention. Comme nous sommes là. Comme Jean-Pierre Bemedesani. Keba. 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 Les 30 juin, les jours d'indépendance, ça la marche. Aujourd'hui, travail policier, les soldats, les marchés, les lots, les 4e. Les 4e. Mais voilà, les 30 juin, les marches, Babi, que non, voter les initiés, l'équipe. Oui. Toujours là. Vous avez la somme solo. Oui. Soka Boy. Félix, Soka Boy. Tout là. Donc, à Tababoy, mais les dimanches là, Bobi Maraka. Oui. On sort. Toujours vivant, déterminé. Toujours vivant. Toujours vivant. Ça, je ne sais pas si c'est Lamuka. Et l'Imisangaï, Bayan Salamuka, moi c'est Bernard, procès au école Boigna, sagesse, je dois écouter la route technique. Naïb Savino Boy, Boyo Kangaï, Nazabon Amboka. Au Mokanangaï, na défend Mokate, na défend Mokate. Totalement. Totalement. Et Beba. La Congo, c'est la libérée. Voilà, libération na Congo. Merci beaucoup, papa. Oui. Pays en exclusivité, Bakino et Belé, Nenge ba lobby, ba pesi mbela na ba makanisi na bango pour na annulation ya marche le 30 juin. Ba Congolais belé ba lobby, ba imboka ya FCC, ba imboka ya Lamuka, ba imboka ya Cash, ba pesi ba makanisi. Miso ba ki pour, miso ba za contre. Ba miso Lamuka ba ki ba ngani ba lobby que non, ils sont déterminés. Le 30 juin ba ozala wana sur terrain. Biso pe le 30 juin tozala sur terrain total. Soki ba ozala wana sur terrain, tozape ba image, ba ozala pe wana te, tozape pe ba image, so pe police pe ozala wana ebeta gaz, tozape pe ba image. Restez branchés pour l'intégralité. Il y a Makambo place Gosoukela. À tout Makambo place Gosoukela. Jusqu'à présent, silence radio. Il y a Mobaka Drebela, la Mouka Tubite pour la Nini. Tous bien à Bango pour mettre un peu que la mituna, mais bazo Kima, caméra, puis bazo Kima, micro, la Cleboa pour Isa Cleboa. Au Lobaboye.
tokangiola maloba na yo comment regretter ne ba miso comment regretter lelo eza bisote eza caméra eza maloba eza mituna yo pesa ka réponse ya ngwana bandoko bele babiki no ba déterminer ba osala wana le 30 juin total Argentine kubaka ngobila nani atindie to eza na même no amobo eza ko soutenir ye to yango penza logique ya makambo bino pe bande ko diaspora pe misube boza contre misube bo pour c'est ça la démocratie c'est ça la beauté de la démocratie ndeba boy marche boy est-ce que c'est état de droit ngana bino to éviter répondre à place aux ali rem sur ça la commentaire à mon côté merci beaucoup à Pichu Mangaya de la nation aussi tonton Banalom invisible à Marquis na sima ya caméra à Papi Koulingangeli na Londres à Herman Ampoyo à Berger Junior à Mama Emilie Nzemba na Londres place ya Zalimbo te Mama place aux ali et puis à vous tous ceux qui nous suivez partout sur club.com restez branchés. Quant à moi, je vous dis bye, à la prochaine.